Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Dossier Mama Moseka ezongi sur internet mais sikoyo eyesko na mwa ba détail ebele. Oyo kaka penza matière. Et comme une internet ndengeni, ile one sali ki makambo yo comme internet. Izaka ye mutu sali ki makambo comme internet. Mwana mwaso bozo mona yo kombo na ye Espérance. Azali mama ya bana comédien Gingombe. Ye moko pe abanda ko jouer mais a jouer ka suste. Bomona ndenga banda ko leka aosenga gimbongo gia ki parabana te abandi pe kofinga merveille mwasi agi aloba vraiment aloba après bakangisi ye vie ya mutu eza cycle après tout monika limwa bon avant limwa asalaka sous vidéo na ba série wana za ko réclamer Gingomba zo bana charge alobela mwasi Gingombe obota te babilo bo abongo et tout na yebite sur asenga pardon en tout cas na yebite mais basala rastala bo bambwa kilaka na internet ba te belé vraiment bon bazwa mingi part ya mwasi gi moko mwenza makamna bango makamba couple surtout mwasi abota na mobali mwana bazali ye ya vie eza bakanda mutu eza bakanda bazwa bolingo c'est très compliqué. Mais ndenge nini mwana mwasi oyo na mama Moseka bakomi koswana mwana mwasi oyo abimisi matière ya mama Moseka bune mo bolanda na video kuna bune mo bolanda ndenge aza ko expliquer ele one mimi mwana mwasi ya kobimisa matière ya mama Moseka mwana mwasi oyo il paraît akoma prophétesse akoma kosambela abima na ye na makamba buzoba asalaka ne sous ba vidéo na ba sens moko négatif te a changer na ye abanda ko travailler pa mutu mususu na chaîne mususu mais akoma pe na chaîne na ye moko ba contenu na ye ezali ayamba basala nzambe ba opesa ba prophétie ye mo pasala ba analyse suite ya ba prophétie ebimaka apparemment azwa mo appel na nzambe abenga ye peut-être après makambo wana bagi parce que na yebite ko sambela na ye komi na temps nini mais bon nzambe abenga oyo alingi na kokota makambo nzambe duti te po na mokili pe to mona pe belé naza ni pour fille oyo ni contre fille oyo naza pour na foi na ya en tout cas ngai ni la NG officiel na ya te oyo asambela na ya kana ngote naza bon te mais asa ki analyse moko pour na prophétesse soit abimisa ki prophétie pour na makambo mama Lormbo après na se wana mama Moseka ye a commenter fille ope a répondaki mais abimisa ki matière na été mais siko a mama Moseka ye a répondre sous de mona répondaki oyo tango siko fille ye ko répondre nda a sopi matière ye na okinzo to malili mais mama Moseka pe to kende pa to zongi pa mama Moseka mama to benga ko mama Moseka yo même à part ba rôle oyo jouaka ya bo mama ya ba mongo soki ndenge nini kotala oboy oza mature. Quand je parle de mature, c'est-à-dire que okuba penza oza penda donc okomela mais na kokomela wana moi maturité kokomela ka peut-être ya âge mais moi maturité na sagesse pe moko ezate nini yo mama Moseka même si tu as des problèmes personnels avec cette dame venir commenter dans des vidéos ou peut-être les autres concernés oté siko tala matière na yo ndenge sopani siko peut te ko empêcher ko zo matière te ko tsape matière d'internet tenga ko tsana ngai po eza matière et sopani mais makambo pe fiyo a lobby eza pe ka ino so lokuta te e ka ko confirmer que na théâtre bat bazana bakisi bat bazana bandumba kindumba ya poto te même kindumba ya Congo na biso et confirmer makambo balobaka pona yo obimana mibale ya bato yiba ba mibala bato tout ça là elle a tout confirmé pour abeti l'histoire lobby garçon moko azaro bimana mama Moseka nda contacta ki lobby makambo mama Moseka sala na bakisi na kenda kozwa de part et d'autre
eza passe mama soki oyebi koza na makambo na yo ya yo moko osalaka na kulisi evitaka koya kosexpose boye nga na bona nga osala na nga bacommentaire likolo eloko naotela bino ka voli bino mo bolanda ndenge azoloba oyebika otuta bordi propre na façon moko nayebi te mama Moseka tika koya kokommente boye ezosopa yo ozomonanaki okuba mpenza okuba makasi mais bino soi-disant bastar yango tozocomprendre bino te charisme 000 ata biso bachroniqueur moko boye tokomanta bavideo ya bato te. Moi personnellement c'est très rare naki okommente video ya motu penza bongo bino bastar yango bino boleki biso soi-disant na koyebana oya okommente bavideo boye mais c'est écœurant ça fait ça oyo eza somo donc alobi penza ko quelque part puis soki fio pas amuta bakisa nga lo makambo alobaki te po alobeli mpe ya Mama Moseka 4 vérité. Est-ce qu'après kokoma eloko Mama Moseka oyaka kokommente so makambo na video na ye point d'interrogation ntango toza bastar toza bato moko toyebani il faut to éviter koyaka kokommente bikomanta ça n'honore pas dignité basomba yango te nayebi te Mama Moseka oyo nayoka aza mama bana so 5 mama bana 5 mama ote ya bana no nini non tu as une volume bolanda bo s'abonner na LG officiel bo cliquer cloche de notification bo aimer vidéo bo commenter bo partager na théâtre Kisi ezali Kindoki ezali Kindumba ezali ya sikeza na ngote malheureusement na minoka batu nyonso balobaka ke basambelaka mais na ndenge pe tozo pe ba confirmation boye ezaka bien pona baninga na yemo bata théâtre ba bandeni bakobanda kumibatela parce que à part poison koboma na pe na ndenga molili pe ezali 600 bo luka pe pesa bino pe mbongo te bolanda ka matière tokutani so ebo sisi olanda na clôturer o makambo bolanda. Salut à tout le monde, salut à mes abonnés. Nabandaki ko revoir ba vidéo nanga mosusu. Naye ko tomber na message oyo lisusu Moseka akomela kinga akomela nga parce que c'est analyse ya Mama Lombongo onasala. Moseka alobi nini totanga ensemble. Lukanzambe bien ma sœur Tikabisu Kimia. Je voulais répondre ceci à Moseka. Moseka nga personnellement na lukaka nzambe te pona ko gagner à mokili. Na lukaka nzambe te po na hériter oyo eza royaume ya mokili. Na lukaka nzambe tout d'abord que ma vie soit assurée. Nazala na sécurité parce que mokili o tozo vivre eza mabe makasi. Batu baza mabe. Ne pensez-vous pas que ngana priaka pona obino ba comédien boyebi. Moi je prie pour préserver tout d'abord ma vie. Je prie pour nazala na assurance na se ya moi oyo. Et je prie parce que je suis missionnaire. Nazalaka na musala ya kosala oyo nzambe apesanga. Nazalaka intercesseuse. Alors, mutu azana mission à kosale la nzambe. Vi na enyo so elekaka na présence en nzambe. C'est comme Jésus ayaki mission. Tana enyo so alekisaki yango na ba montagne pona ko réussir mission na ye pour un jour azonga na royaume de cieux afanda na droite ya tata. Ebele ba priaka pona libala, ebele ba priaka pona ba neti bino ba comédien bo priaka pona kepoto na bala mokilie monanga. Moi je ne suis pas dans ça ma sœur Zwa Kimia. Deuxièmement, ngana lukaka nzambe na kati ya sanctification Moseka. Pourquoi na lobi bongo? Moseka moni mobali oyo ayaka ko prédoter na 2023 en cachette. Azalaka veuve. Aza pire vie nanga. Mobali wana to solo la rane bandaka pour te dire que nga naza oyozo kanisate. Nga naza etulate. C'est parce que nami yebi.
Et ça, va te belé ba priya kame ba mi ebite ba ebi mission te. Moi, je me connais. Et puis na ebi mission oyo nzambe ape singa, alors je dois prier. Et puis na priya ka dans le vrai. Mobali wana nga na yebi. Mobali oyo yo olengela, olenga. Aya yebisanga bimafa. Na ya kikini na lingina mona ome moseka zo lenga, moseka zo tikela nga tante. Eza mobali osi la lingate. Moseka, mobali wana aza mobali osi la lingate, si la boya. Mam si ya boya. Nga na solo la kane depuis longtemps. Ti aye ko linga yo aye bisinga. Pour te dire que je ne prie pas seulement pour le mariage. Je ne prie pas seulement pour gagner l'Europe. Non. Na priaka ponzamba sunganga. Na accomplir mission pour un jour. Na kende ko fanda na isika ya kimia. Ce n'est pas pour gagner. Comprendre nga. Pour te montrer que na on lukanzambe pour l'intérêt mon côté. Pour mobali wana ayaki koyebisanga. Na olinga kutu na ke matadi mo sekazo lenga. Lingi kutu te ba comédie ba monanga. Ozo lenga moseka, moi je ne suis pas impudique comme toi. Moi je ne vis pas na vie à bakisi lokola yo. Je sais ce que je suis en train de parler. Ngana viva kanakati impudicité te et puis naza mutu akisité. C'est tout à fait normal. Olo bakena tika yo kimia parce que c'est que je parle ça te dérange parce que yo zana kati ya ténèbres et mutu nyonso asimba kakisi na vie azamo wei. Moi, je ne suis pas dans le ténèbre. Je vis dans la lumière. Il faut y déranger. Yo. Parce que moi, c'est quand on a vie à kisi. On a vie à salité. Na vie. Kange loko yo. Kotumbo la ramutu oyo abandio na mabete. Pour arme nyonso mutu wana ko utiliser okokwea na pouvoir na ye parce que yo muto bandiye. Moi, c'est toi qui m'as commencé. Je n'ai rien de toi à moi. Moseka, je n'ai rien de toi à moi. Yo muto bandinga moseka. Moi je ne suis pas fille sale. Nazara moi sa salité le quoi yo moseka. Qui vit à tout moment dans l'impudicité, dans de fétiches. Nga nazat mutu ya théâtre ya série oyo. Ba comédie ba oke kotia ba oke soma mascara ya séduction na Brazzaville. Obi ke ba comédie ba bandaka na mascara ya séduction na Brazzaville. Nga na yebi réalité ya bino bozana na kati ya monde maboke. Bo vivara na ba vie ya salité, ba vie impudicité. Banzoto na bino koma ba dépôt ya malédiction. Bo sala que impudicité sans pourtant que se livrer na boulevard. Répands-toi mon seka. Répands-toi. Répands-toi. Yonde folu kanzambe pose à la délivrer. Et là, on se na côté ya batu nyonso. Boya ka ko commenter n'importe quoi na ba page ya batu. Toye banité. Moi c'est kapona kona répondre yo. Il fallait na prier nzamba bimisela nga menu spirituel na yo identité spirituelle. Et Dieu m'a montré qui tu es. Cherche la lumière. Tika viwana. Tika viwana. Et comme mona liwa. Tika vi ozo sala wana. Et comme mayona liwa. Boya kako commenter n'importe quoi na bat page ya batu. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Hein? On ne se connaît pas. Toi banité. Moutou il faut en respect à yomoko. Moi na moi si, tontine, tonton. Il faut avoir, il faut que se respecter. Ngane na abou na mi respectaka. Je ne peux pas commenter n'importe quoi na page ya moutou. Si tu m'intéresses pas, je passe. Pour na respect na nga moko. Na mi respectaka. Alors moi c'est qu'à respecte-toi. Mi respecter. Na lukio problème te pose nga ke tika biso kimia.
On a zolo baizaka na bakolo nango. Ce qui message nangezo déranger au Moseka. Passe à autre chose. Moi je ne suis pas ton ami Moseka. Nana niveau mon côté na yo. Niveau nanga yo eza musika Moseka. Moi je peux te délivrer. Nana charge ya milimu ya batu ya ko intercéder. Na intercéder katina ba prophète na ba grand serviteur obino bolenga kanga nazwa ka message et puis Dieu me dit prie. Respecte-toi encore, mi respecter. Ce qu'on mi respecter ba ko respecter yo. Moi je ne suis pas faible comme toi. Parce que nga déjà dans monde de théâtre, ya obo moni que si la les carabines na esprit. Ce qui déjà mobali aye, on a vivana kingani na olingote. Mais moi c'est ka vient nga lobi olengi. Mobali wana zalaka veuve, asa chauffeur. Comme on est beaucoup cool. Bato a groupe Simba musuba yebi. Alobi mo se katikeli nga tante azolenga. Na comprenaki que mo se causa faible. Ayebi si yobo ke koli ata na restaurant ya Bellevue obolingaka. Toza biso bato ba famille bota. Mo se ka. Moi mobali wana lobi otikela ke même tante pour bokelia na restaurant à Bellevue. Parce que ozala ki à l'aise té. Pourquoi Oboyaki, tu es méchante? Moi, c'est cause hypocrite. Nazo répondre non audacité, parce que c'est toi qui m'as commencé. Botumbo la rabatouté. Il fallait que Kélia dans un restaurant Bellevue, moi était Bellevue. Donc, moi c'est kazo kokate, azo lenga. Moi c'est kazo lenga parce que tu n'es pas assuré. Na vie nyoso, na taille nyoso zanango. Olinga Bellevue, il faut le côté les 1 euro, 2 euros. Réponds-toi. En tout cas, mes abonnés, vous excusez nganan. Maman Moseka. Nini nangai, Maman Moseka nini. Mwene na oloba na oseka. En tout cas, depuis na bando théâtre, na tkala ozana problème na mututi. Dieu m'attend parler. Na ba groupe nyonso na kenda na sala rando na mutu ya maboke moko te. Na tkala ozala problématique te. Parce que Maman Moseka dépression oyo lingi obambanga. Ya eloko nini yebisanga nanu. Dépression ezoko baka kati lelo. Mama Moseka na nkolo. Nga vraiment personnellement nayoka soni. Nayoka vraiment soni. Ya ozana problème ya mutu ona lingaka. Et puis mutu nga na yebi. Bino bozaka likamuke bwe na vie ya mutu aseka te mutu asolola te eza dépression. Bino batu bosala dépression na vie. Nga na yebi dépression ndenge ezala te. Natikala osala dépression te Maman Moseka. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Si tu as un problème avec moi, yako komela ngai na privé na nga na message na privé na nga. Ozoya na ba commentaire na à tout moment. Oh franchement, liboso na bandai koyokelo mawa na yeko Maman Moseka oyokela nga mawa neti ya nini bande botala nde ba problème yaka. Hein? Maman Moseka nga na linga ko mingi ojuaka bien, mais qu'est-ce qui se passe? Hein bandeko? Erango ba page yaka bandi polémique nga na Moseka kena te pour nini nga na sala ke émission. Soko yebi chaîne na nga te na kotinde lo lien nga na présentaka émission. Nga na sala ka ba analyse. Na ba chaîne na bando sala analyse ba engaganga ba futa kangai. Et puis na commence ko na chaîne na nga moko. On a moni eloko kibonzambe awate. Maman Moseka, s'il y a un problème, dis-moi. Na boy erangoyo et comme à ba page Moseka kuna na kingani te Moseka problème nini. Bino batu boye ba dépression, Bo comment ba docteur à dépression, dépression est loro nini.
elongi oyo ozotala oyo eza elongi ya dépression, miso oyo ozotala eza ya dépression, neti ya eloko nini mama oseka osalaka balife non apesi yo mbote bafoto non jamais na sina tikala koya kokomante buzoba ata mokolo moko te na akutu na mutu moko atunanga dossier na yo na mutu moko atunanga dossier na yo na solisa e bien po na yo so lingi na tanga kombo na yo tanga kombo na esko esa ke ba page ba polémique esa bien te dépression à nini mamo seko bando yo kelanga mawa na salaki accident na pikaki crise na salaki nini je ne sais pas bino bomona ka bato moni ka mutu na oyo kele mawa nini oyo kelanga je suis en vie yo bonzambe nini olingi omona nga moko na yebi ke nazaka na nzambe na nga par rapport ya babilo mususu réalité mususu ekomelanga depuis bomwana ti lelo nde place na ndimaka ke nazaka na nzambe parce que abatelaka nga na bamaka mususu mende mutu mususu akufa asala ba n'importe quoi biso tokutana na ba réalité mususu oyo okoki osala n'importe quoi mais po na nzambe to perda batu mususu na vie omoni mutu bo akufi omoni ti vie no esuki mais esuki te Dieu est là ce qu'on yebisanga dépression elo nini mamo seka natali yo trop na ba makambu na nga natali yo trop dis-moi s'il y a un problème tu me dis qu'est-ce qui ne va pas mamo seka nga sala analyse nga présenter émission moi je parle de tout ce que problème nini bandeko ono ling mamo seka na na besoin oloba te yo te hein tande opesanga mawa tellement que moi je t'aime beaucoup au jouera bien na yebi yo moi si kitoko moi seka moi si ataille mais pourquoi tu veux me provoquer mamo seka qu'est-ce qu'on a noto weleli nini na sali analyse na nga ya makambo mai kalamba inde batu nyoso bazo sala na sali nde mama Laure Mbongo répondra ki prophétesse Rebecca yo esali o pasi na nini sko oyo kela mawa yebisanga mawa oyo kela nga ya nini okenda na hôpital ba pesi o résultat na nga ke non ça la dépression neti ya eloko nini dépression lingi oyebisanga détaillé nga nanu ya eloko nini comme ça nga na ya ko décortiquer yo biso tokoma ba anti oyebi vi na nga te mamo seka place na uti ti oyeba planète oyebi te place na uti tina koma planète oyebi te bino bomonika mutu katikati directement mawa eza na bilo musoso na relater awa batu barokamwa je suis une femme forte ti 15 ans na nga ti 16 ans na nga tina ya kokota théâtre boye banga mutu maboke na ana ba makambu na vivant entre la vie ou la mort sko mawa ya nini mamo seka oya oyokela nga na kufeli mwana babwakeli nga mbasu pote ezobimisa tofina nini yango mamo seka yo te pardon s'il te plaît kobandela su te mamo seka s'il te plaît neti boye nga noto welelo te bafani babone na biso kande bomoni nga na fani na salaka ba vidéo na nga moseka zo ya ko komantaka ba biloko ezanga tina je ne sais pas soki bazo tinda ye je ne sais pas soki pe nini na yebite kande bomoni na matisi commentaire na ebu ça n'est trop moseka ya ka commenter biloko moko ezanga tina epa na nga biloko moko ezanga tina je ne sais pas bino bokanisi ba dépression bino bozala nango ezwaka batu nyonso neti dépression nga dépression na expliquer bino bato na expliquer bato nga na perdant na vie mais salanga dépression te et salanga ni chaud ni choix te na comprenant que eza parcours eza train en réalité à vie
bino boyebi ko bamba ba dépression beaucoup mo bamba on kaya désordre so bo moni ka motu dépression so bo boye ba place au classer dépression te faute na mino te faute ya mundele. Bonjour na babone nanga, bonsoir na babone nanga na lingi bino makasi parce que bino pe bolinganga, je vous salue de gros bisous. Bino pe ba o bolinganga te na pesa bino mafuta en tout cas nga na lingi bino mingi parce que boyaka toujours na page nanga ko commenter na ba commentaire na bino et ça la kanga toujours moi leke voilà. Biso tozalaki te tozalaki na moi absence moi actualité mususu tukoleka meto ko rattraper yango kaka yango toye nango lisusu to sangisana actualité du jour oyeza cancer ya Mike Kalambai. Oui, c'est pas ça qui na stade de martyr nzungu ya Congo nzungu ma famille ya Congo vraiment moi banungu ezali biso petango tozo kotala tozo komona kuna tokozanga oya kolobaka te pona bino bandeko nanga babone nanga momituna kayo boye nazaka na chaîne YouTube nanga isika kani nakendaka pe ko panza sango ya makambo oyo pe ya kosala analyse nazalaka moto ya maboke naza kroni mama naza musali ya nzambe nazaka moyembi naza na bagrâce nyonso wana kati na ngai kokama kate soko moninga na ye na likambo ko sala analyse elekelaka yo te ndeko na ngai soki nalobi mabe olimbisinga. Actualité du jour na biso cancer à papa Mike Kalambai na stade de martyr ezaki akoyinda tozaki na actualité mususu bomoni déjà na minya na ngai o ezalaki likambo ya la prophétesse Rebecca yaki kopesa mama Laure Mbongo Lemba message qui vient de la part de Dieu à se repentir, à confesser, à dénoncer. Et puis ça qui moi nungu na internet batebele balobaki o bakukai koloba ba analyse salamaki banini likambo kokamwa na ye kozonga na ye kotala qu'est-ce qui se passe là-bas na internet nzoka ndi mama Laure Mbongo ayaki ko répondre par rapport ya message oyo epesamaki na prophétesse Rebecca ayaki ko répliquer asali déclaration na ye oyo akokai kosala et salaki ke la prophétesse Rebecca alelaki na émission ya ndeko na biso kuna Yves et salaki moi passe ya koloba nzambe yo tindinga comment fait-il na kozala humilier boye bakoki kofinga ngati na modelo nzambe na sali nini na simbina nous la prophétesse Rebecca. C'est que je peux te dire ma sœur musala yango ya nzambe zala kana persécution kozala messager ezaka kokanga mutema parce que yo zana na problème te yo zakaka boy etinda kaka nzamba tindio keke eloba boy o exécuter na yo kaka que le Saint-Esprit a consolé molimo santo apesa yo kimia kokipe na ote bakoni mama bakoni papa o bazwaka batie makambo lokuta na miniature pona ko choquer pona o matsa mafuta bango basala ka bongo pona ko attirer atangaki ke kombo ya bakoni mama o babakisa ki mafuta na o ya lobaki te. Que le Saint-Esprit te console. Maman Laure Mbongo de temps que musala nzambe, tu ne peux pas répliquer na message oyo nzamba pesi yo. Il faut que ça l'analyse et puis il faut que kota mabondeli. Lorsque nzamba pesa un message, apesa un message tant mususu na eloko ko sala dans 4 ans ou bien dans 3 ans. Soki balobi ke signe ezaki okobanda kokwe attention balobi te ke ozobela attention. Eza signe ya eloko oyo ekoya. Et Zambena Lola, les fruits du Saint-Esprit est très important dans l'homme. Toke na likambo papa Mike Kalambai kuna. Papa Mike Kalambai ya betitolo na kobengisa kofi. Mingi we rasoni nde na ko raté te yangia ma de la forêt. Il faut ngamoko na kende ko tikele invitation ya Noël ngiama aya. Alors bien héritier Watanabe, Macintosh Boza, ouais, en tout cas, à Tombola qui moi mon gongo pona ko présenter ba invité nae au bazala qui na stade de martyr, ba otobenga ba musicien mokili ba mention profonde, ba c'est pela na bango koyembela mokili pe koyembela basi. Mais tout ici moi ba na nzambe beleli bako ya koloba papa Mike Kalambai. De yo vision na yo ti ozalaka na mokili ezalaka nde we ranson biso toyebite oke kozwa we ranson parce que yende ayebi secret ya plein ya stade
epesi mwa pasi pe mawa pe mwa kisongi bao bolingaka nga botuna nga kuna na page na commentaire na kotindela bino kombo ya chaîne na nga boyaka kolanda nga kuna bipai kani na kendaka koloba makambo na nga toujours ya bonzambe. C'était pour la gloire de Dieu, c'était pas pour la gloire de Weranson nini te. Okoki ko inviter bango mais okokai ko kana ndenge okana kite. Natangi na Bible na moni nzamba tindaki bayekoli, Jésus atindi bayekoli bakende ko sambelela batu. Tango ba disciple na bakei basali o nzamba tindaki bango batondisa makina esengo ba ebisi maître to chasser pe to pameli milimo mabe etosi batondisa makina esengo babi ba demo ba se soumettre na kombo na yo. Je sais ebisi bango bo sepela kaka teke bo pameli pe bo kimisi ba demo ba se soumettre mais bo sepela ke soki bo kei kombo na bino ekomama na buku ya bomoi. Est-ce que ba plaignons oyo ba serviteur de Dieu ba chantre de l'Éternel nde ba mibenga kabazo sala ezalaka pona lokumu ya Nzambe? Est-ce que ba plaint na bango ekomama kana buku bomoi? Ezalaka na batu o ba bongwanaka? Ezalaka na bato batikaka masumu na nzela ya loyembo na bango? Ou bien ezalaka kaka plein à concurrence parce que basi balata mosuni? Abonnez-vous massivement, partagez et commentez selon pour ça ya motema na yo. O commenter eza nango problème nalingi bino mingi naza na esengo makasi parce que Nzambe azosalela ngai ya bikamwa pe ya minene. D'ici là nazoya na témoignage ekoyinda mabe. Nzambe amalamu nasako boni Nzambe apona nga linganga ya yo nini. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.